Voilà, merci. Branché, connecté dans www.congodialogue.com. Moi, c'est Josué Bolo à l'international. Très ravi, en direct de l'Afrique du Sud, de Johannesburg. Merci d'être branché, connecté, vraiment massivement abonné dans ces YouTube Congo Dialogue. Grand merci à vous. Et je ne suis pas seul aujourd'hui. Nous allons un peu réfléchir sur l'actualité qui bat les records actuellement au travers le monde entier, ce qui frappe toutes les couches communautaires, n'est-ce pas? Il y a l'esclavagisme, la prostitution, les human trafficking comme on dit en anglais, la vente aux enchères des humains, la chose qui nous condamnons fortement, fortement. Grand merci à la grande dame Francine Game de la Belgique. J'ai dit aussi grand merci parce que bientôt là je vais recevoir mes confrères, n'est-ce pas? Mon confrère de congofrançais.com ainsi que ma consoeur de Congo Promo TV, hein, n'est-ce pas? Donc ensemble nous allons un peu réfléchir pour dire que nous, médias de l'Afrique du Sud, nous disons non à l'esclavagisme, non à la prostitution, non aux ventes aux enchères des êtres humains. Pourquoi? Parce que Bazaba noir. Ça c'est purement le racisme. Nous disons non à cela. Alors ensemble nous allons réfléchir avec mes consoeurs, avec mes confrères de médias pour te réfléchir qu'est-ce qui ne va pas. Il faut tomber la non. N'est-ce pas? Parce que nous sommes des leaders des masses. On n'est pas là seulement juste pour insulter, n'est-ce pas? Lela. Mais tu as un petit écran juste pour te le non. Esclavagisme. Grand merci, Naseda, à Ituku, derrière la caméra. Merci aussi à vous, abonnez sur congodialogue.com. Alors, sans plus tarder, je vais recevoir mes confrères, n'est-ce pas? Mon confrère Yannick ainsi que ma consoeur Bibiche Mbombo, Plasma, il y a Congo Promo TV ainsi que Yannick Wenge, il y a Congo France. Grand merci, Nabina. Alors, comme vous voyez, musiciens, artistes, partout, politiciens, surtout africains, tous vraiment très déçus, très désolés. Il y a mon image et ça la moi somme on peut pas si il y a balancer en parce que ça ba image très hostile, horrible comme on dit en anglais, horrible. Alors je suis avec mon confrère qui est à ma droite ici, Yannick Wenge, qui fait un bon travail na congofrance.com. alors grand merci na abonné nyonso pe ba téléspectateurs ba mi fidèles nyonso baza branché na Congo France. Yannick, merci d'être venu, bienvenue na. Merci beaucoup papa, je suis Bolois, vraiment je suis très content de te voir aujourd'hui. Merci vraiment Nathan Ayo, je sais que moi bise Zali, actualité tellement trop. Alors mais le lot tu as un petit écran pour tout le bela, hein, esclavagisme, vente ya batu. Tu as vu que bateka banda ko bateka bintuka, mais le lot comme dans vente à batu. Vraiment ça fait mal au cœur, vraiment ça fait mal. Il y a au monde le lot, tu oteka biloko kolia, tu oteka mapangu, tu oteka mituka, tu bakomi oteka tina batu. Ça fait mal vraiment. Ça en Libye, l'homme noir, le quoi marchandise. Vraiment, ça fait vraiment mal. Et ça la passe. Et malgré la Libye, la qui s'est en Congo, na Congo, tu commandes déjà des esclaves. Biso ba noir, tu commandes déjà ba esclaves ya batu. Parce que kuna na Libye, la qui s'est en Congo, comme côté kabiso, comme vraiment côté noir, na Congo, la biso da. En fait, tu mets ça dans le est-ce que comme il leka, na côté kabiso pas mindele comme il va leka. À ma gauche, je suis avec ma consoeur Bibiche Mbombo, à Congo Promo TV, n'est-ce pas? Elle fait un bon travail au travers médias, n'est-ce pas? Bienvenue Bibiche. Merci beaucoup, je suis Boloa. Merci beaucoup à tous les fans de Congo Dialogue. Merci beaucoup au boss, maman, Francine Ngembe. Donc merci beaucoup. Marambo, je suis Boloa, donc ça fait trop mal. À l'extérieur du pays, donc et ça la passe makambo esclavagisme oh ne pas traité bande qu'on a biso ah non ça fait trop mal, ça fait trop mal. Comment on a ndenge baso maltraité bande on a biso makambo na habité zaki na baton passé na ba antiquité ba époque baton passé mais ce que makambo ndenge zongi bo na ba photo tozo mona image tozo mona et ça la passe vraiment. Et ça la passe, ce qui se passe au niveau à Libye, n'est-ce pas, l'un des pays africains, n'est-ce pas? Je ne sais pas si on a combien de racisme ou comment, n'est-ce pas? Parce que les Libyens, so talibé na kata RDC baza bienvenue, hein, Yannick Wenge baza vraiment bienvenue. Ba cartona même na kato wana donc aucun azan ba Libyen bazali na bango. Baza liberté wana. Mais comment se fait que les lobes africains, quelle que soit raison ba kimel bamboka na bango, il faut pas traiter bango ndenge wana vraiment. Vraiment et ça la passe, au moni biso na mboko na biso Congo, biso to ambara étranger
tout peut te payer sur nationalité. Vous comprenez? Dans le Congo, étranger, nous sommes outil Wap, outil Libye. Toki no musikate. Ba Libye on a ba bien la Congo. Monsieur Bélé va carte sélecteur, monsieur Bélé va passeport. Bon ça mikano na biso congolais. Biso na mboko na biso to menasaka ba étranger est-ce que pourquoi biso na ba place muso menasa biso. Ça fait mal. Quand la faire ba nini après so na zate na boko ta pour desa bo reketenga. To ko mo na mango. Asana Libye mboko lo Libye na to tsona mboko lo Libye. Libye ba komoza ba teka ba no azani kozanga mbongo to kozanga lo sa ba no teka ba no mboko lo Libye. To boulot nan mboko lo Libye so te je pona ba noir wana ba congolais ba ça na ka ba noir wana mboko lo tano Kadhafi ni bazana lo bobutu nan Kadhafi bazana bazana président son bobutu parce que lelo ba komote ka ba noir pe ba noir ngo ba ça ko s'en fout au congolais on a na kati donc metali bango te bazo teka vraiment ils ont ça passer moi bilo boy Congolais à la montée mais monene ya ya mutu nyos tout ya appelle ça mutu tout confiance mais retourne aux arabes. Ouais. En fait biso to ba congolais nous parlons en tant que congolais je crois que ba ghanéen ba camerounais ba on peut voir ça biso na ninga na bango. Biso le ba congolais sûrement tozo le ba tant que l'homme noir hein bibiche en tant que l'homme noir ba ko traiter biso ningwana te. Parce que tout le monde n'a pas de traité bango bongo. Parlons du tenga baras. N'est pas on racisme ouais. Parce que au moins n'indenga zona ceux qui zata mundele moko ba traité bongo mais ce qu'on tobe tama solo mususu hein. Ceux qui zala mundele moko ba maltraité ndenge bazo ça ba ndeko na biso ba africain wana ba noir boy mais mara mususu na ebité racisme eza makasi en tout cas ba ce qu'on traité biso boy parce que biso quand ndenge za na Congo wana nde yani kuenga otoloba biso na Congo toza mité ya malamu to mona ba chinois ba yena ba kino wana ba envahir ba mboka ba libye wana pe ba ndoki wana ba libye wana na benga mono ba ndoki ba chor po ba bazo sala ba traiter biso lokala ba nyama bango ba tonti na ba kato wana na ba kino wana ba sali ba shop hein. En fait, les années passées, les Chinois qui sont congolais, n'habitent image wana. Mais là, on les bango, protéger nos protéger congolais, comment protéger Chinois. Racisme, on peut entre biso congolais. Biso peut complexé, n'habite ceux qui biso motoza, toi na complexe, il y a peau, peut-être, toi complexé. Il faut que non pourquoi pe na Congo na biso to ke tozonga to ke dépaille pourquoi kana Congo na babi makaka ba que c'est réfugié et na bamboka bato mususu pourquoi il faut que to tala pe to ke pe kota ba autorité to tala pe qu'est-ce qui ne va pas dans notre pays bato bazo ki maka chaque jour à soko ki na ba aéroport au monde bato bazo déplacer hein ah on a borda en Afrique du Sud ah soko botala combien de bis à ezokota il y a des étrangers bazo ko envoyer ndeti mboko to en Afrique du Sud wana il faut alors qu'est-ce qui se passe to boy te to okende baza pe na droit mboko na bango ata ba maltraité eza pe mboko na bango soko biso pe pourquoi biso pe na Congo to comme maltraité pe bango pété one weza vraiment interpellation yo bibi Chimbomba Sengi tu vois il y a d'autres personnes qui n'ont pas pensé à ça biso pe ça moi ba méchant moi ba kanda kotala tous on en tant que race noire biso le ba noir ndeto zabo ya li sumite to bota ma ba noir nzambe na linga ezala ningwana mais ko traiter ba tu beza ba image to linko diffusion entre ba téléspectateurs pour ça tellement sensible ninga bazo beta bango bazu mutu ba disons les termes c'est ba chosifier mutu Yannick yoko ndi mapena ndeza bateko na $400 vraiment et ça la passe dans na kina kanda na petit olé loko et silinga po sono kan sa bilo ko wana zo leka webi na moni image mo boy libyen mo bo zo ni ata jomo noir akangi longbo la sa ba libanga kangi sene longi bo vraiment sur la zone de esclavagisme tout na Congo webi na kaza Congo ba congolais be na kaza Congo to esclave. Oh, c'est vrai. On a un soldat qui n'a pas de guerre. Alors qu'il y a des Chinois dans le ciment. Alors na ciment chinois. Alors ça ni. Les esclaves. Alors comme nous étranger mon civil, un soldat qui n'a pas de guerre. À tellement les civils étrangers mon chinois mon robot a été loroté. Nous sommes libyen pays. Nous sommes libyen pays. Ah libyen mon na wana mon faut pas libanais libyen mon bon na sima boy mundu ka mula beta na guerre atemela individu mon boy ça fait mal au mona misala musu biso ba konga to sala na Kinshasa wana to sala musala mon boy desi musala mo dans 17e wana libyen mon boy ça sala société na mabende moi na mboka ofuta 1400 francs. Papa je suis 1400 francs que so boyeno na tongo wana 1000 boyeno ba kongola boyena tongo wana po okota ta na porte pa po 1400 francs la journée ils a passé mo ça qui lobby
Boule. Au côté kuna bango mindele be libé ba telemi na bango boye ba ta bino mabene misu ba okata na maboko misu to zika. Ngamo personnellement na sala musalango. Ba futo 1400 francs. Donc au calculer na semaine na autant mais semaine ngo sko poko ki sa semaine na no sala reza faire. Donc ça musu 2 jours 4 jours ba nyata yo na mboka na mo. Ça fait mal. Na éviter na kata ote. Faut tout taper ba paramètres nyonso. Ce qu'il faut là pourquoi ils ont arrivé que biso mo na kata mboka na biso to souffrir parce que biso ne ba kolomboka. Bango bazo utali banda bazo na mboka na biso ba maltraiter biso. Qu'est-ce qui fait que bana mboka ba souffrir? Faut tout taper paramètres nyonso wana. To ko zo kata to condamner ba to aussi banda ba ko envahir mboka ba futa mo na mboka exemple 1400 rand 1400 francs pardon. Na 1400 francs wana ndesi na Congo wana. O sala na nini? $1. $1 au sa nango nini soko zane tina bana na ndako o somba ekola fufu na ebite bato bazana Congo na ministre ekola fufu ezana combien soko zana bana 4 5 na ndako bana bakendaka classe 1400 par jour à tous un journalier soko o sala par semaine 1400 fois 7 na ebite seda eza combien pour suppose yo za makasi na calcul mais soko e ko rata même transport transport eza no 500 francs parce que au moins na 1400 wana o reçoit pe transport na kasi peut-être pe transport na kasi na kolia wana osa yebisanga nano titi na niveau wana totala pito konda na kate bazonyokola biso e bon na biso na mboka na biso moko na kati kuna bandeko bazokufa bandeko misala ezate ti lelo ezana bato ba tuko 6 kala mingi te ba collation uti koleka a o retourna bana après ba web après 3 ans 4 ans ça la raté. Donc pour dire que Bibiche donc human trafficking au vente aux enchères ba noir na niveau Libye quelque part ba leader ba mboka wana news tout bazar responsable n'est-ce pas bazar responsable parce que ceux qui ba mboka na bango zalaki malamu je ne pense pas que Salut mes frères et sœurs africains, c'est avec indignation que je vais joindre ma voix à travers toute l'Afrique en ma qualité d'ambassadeur de la paix pour condamner, dénoncer la vente des Noirs qui se passe en Libye. Je dis non à l'exploitation de l'homme par l'homme, non à l'esclavagisme et non au traitement inhumain des êtres vivants. C'est Werrason, ambassadeur de la paix et de bonne volonté, qui dit stop, non. Toujours na bamboka wana bazo envoyer et ça peut droit na bango peut-être malgré bazo sala mabe c'est bien bon et là quoi mutu a autolera ngote ceux qui bande na biso baza kuna to autolera ngote parce que ça fait mal mais ce qu'on se fait pourquoi est-ce que bazo sala bongo Balobano mnonini so bakangina bano you people Libyan guys we don't like that you guys you do. You selling you black men is not. You know what, this message that people are media from Congo, Congolese media in South Africa, we are sending a message to Libyan people, wherever you are guys, we are not happy about what you are doing. Yeah. No matter what, you know, some of the Libyan people are in South Africa, but we never seen anywhere South African mistreating any Libyan people. Yeah. People from Libya, we never mistreat you in South Africa here, even in Congo. Nobody, no one is just close the border for you. But when you say black people coming to your country, why are you selling them? Why are you treating them the way it is? We're not happy about it. You guys, what you're doing now, you are showing something. The God these people are praying, they're going to punish you. You see, they're going to punish you. You must stop this slavery. South Africa, soto moni bango longi na bango. Ate. Awe za mabeto beta bango parce que bando na biso nyonso na pe bazana kotozo nga tokende. Bango pe bazana ba Libye, ba Congolais pe bazana kati wana ba photo wana. Ça fait très mal au monde que on déconne bazo maltraité. Pour ba Libye bazana ba nani. Ba belo côté. Na pe na bomba na nini. Désert karaté désert. Oui, mais ça linga bien et na tout mon avion ya ba Camerounais to ya ce qui est par exemple le sud-africain moko ba sali likambo wana au monde ba sud-africain ba hotelema ya makamona ndenge ko sila solution ko zoma nango te solution to sambela kaka nzambe ka sunga ka mboka na biso po ndenge moko atako to esalami ana kati Afrique du Sud bazo maltraiter biso makambo ya xénophobie esalama ki ba Congolais pe ba kufaki ba Congolais ba kufaki belé est-ce que yo mona ka autorité moko ba begi ba sali ate lo bon sala bongo loko moko te ezala ka bongo to sambela kaka nzambe nde ya sunga po biso ça fait très mal to mona bandeko na biso bazo maltraiter bango lokola talara donc na moni image moko na moni donc non kokate ça me fait très mal. Ça me fait très mal. Biso pe ba Libye na to papa na ka bongo. Bon ezana ba Libye pe na pays andeti na Congo bazana donc na ebité ba Congolais na ba carton ba pe na bango pe ka calme. En tout cas bon parce que l'aime sous Congo ezamboko ba sambela trop bato ba kanzamba limbisa bango. Voilà.
Balibien. Ya balibien baza vraiment ebele na Congo mais eloko moko esalama te tozomona bazoteka batu tozomona bazosala oyo Congo eza mboka prière trop Yannick maminiti eza mamba prière su te ozokopa tobondeli mingi mpona mamba Congo wana na miniti oyo pepe congolais telema na Congo wana biso mpe so esesi kobeta to koboma bango toboma balibien baka na zando wana oyo nyonso bazalaka bazando wana tout surtout na bike bato bano bafana environ ya zando wana baka méchant mabe botelema mpona balibien wana baoteka biso na mboka na bango na mboka na biso baza l'aise bokotika biso te bango te bafana na mboka na biso kwa bongo il s'agit ya banzete kobamba bango donc en tout cas boyenga kande matanga kosala omeka nde bango basalaka kamunde na bacoin wana tokati bango mike tosali po totyaki donc mokunu ya kosambela nanu te bango bazo maltraité biso kuna bazosambela congolais surtout bino bozala bakinu wana baza ebele bomoni bosali bango kamunde bobeti bango mpe bango mpe bakomona bakosentir bango bamona ke na Congo mpe bazo maltraité balibien bango mpe bakotika te bon po tosilisa tomokena mwa nsuka message nini en tant que bahomme bamédia l'homme du média osamsala kitoko na Congo France Yannick Wenge topesa na communauté internationale tomoni te namoni kana ba Facebook abiso na biso ba noir non à l'esclavagisme je suis Libye tout ça tomoni yango pa ba mindelité mais ceux qui allaient au monde en France na Belgique même ba noir n'habitez à la complexe de nini au moins essaie de changer non je suis Charlie mais ba bon ba noir kuna mta comité que je suis africain et ça complexe de nini message européen ça na ba communauté on a besoin de ba comité so congolais ba tinyo so ba noir o ayo kanga mnoko na lo ba sikoyo en tout cas tout ka complexe o tozaka nango na minute yo que ce qui dit comme je suis France aussi nos profils ya Facebook ou WhatsApp au France je suis français je suis France so li comme si mo Belgique to mona ki lo atata mo to sama na Belgique biso tout to comme bango na bango donc to comme ba drapeau à Belgique na ba Congolais ba noir mais oyo to tout ba noir bango ba betango kara bango ba kipango te donc comme na bango biso to kota en tout cas to changer ba Congolais so ba talanga monde entier on za partout ambassade ya Libye za partout dans le monde Congolais manifester là c'est que loko ba sala noir et ça bien été non on a en Nigeria à Zimbabwe à noir yo za Congolais za noir faut nous tout manifester que non loko bon ba sala et ça malamu en tout cas biso so to ko tan likambo so to tikango solution mo zo maté biso so ba Congolais partout autour dans le monde entier to ko ta makambo vraiment na bo pikiki ba okungu bonzo to nyoso communauté internationale apparemment des qui peut na bangote communauté internationale ba Monique ba Monusco ba ONU tout ça en tout cas communauté internationale na habité so ba elo oni bango ba kota ka vraiment yango ba Congolais ba baki to na posa na bango lisusu te po na mona reloko ba sala na Congo te na minute ba mbezo le ka bango musala bango zapi bazoteka ba noir ba esclave na Libye communauté internationale musala bango nini wana bazo lo beloko te ba sala loko te siko finalement biso to sala nini pa la bango en tout cas to kata ka bale wana po monsieur zapma en tout cas nazolela Bibiche droit de l'homme ezomona na te droit de l'homme human rights autour en anglais tout le monde en côté nos amis des occidentaux ba noirs baza frappé tout le monde en côté et puis message nous repère ça na congolais au biso ba congolais parce que toi ba congolais n'est-ce pas so ezima mumo na Europe mo biso nyonso komata te na chacho rouge komate na France ku to komata te bi ba venir nyonso olozi pe na profile o changer mais bande kono noir o bana makila oyo atoza oza mulubu oza na pembe mais oza ka noir atoza muyandi oza na poneza pe moza no ka noir nzambe ndakela biso bongo mais to changer ba profiter to vana biso pe ndiri lo oza na ngote to tana so ba théâtre to bina muziki de loko pe leki no pe pezo le kapeka ningwana mais ba sali ba lar na mena nzoto batu nzoto moko ba oteka $400 ba mso 300 ba discuter ya bana ba okitsa moke na $200 musuza 50 baza pena ba prix na bango bato apembe baza batali pena BBC boy donc ba place mamna place donc ça pena prix na ça prix na ngai non ça fait très mal communauté internationale Dundu pas na prix na ye Dundu pas na prix na ye na habité comité international vraiment batela batala biso likambo ensemble na ba autorité na biso mboka batela batala makambo parce que boy to comme yo eloko na sur le batina ndenge ko sila et aussi la kaka boy ba osala pe loko moko te ça fait trop mal totelema biso nyonso totelema tosunga makambo oyo esila biso so ba noir kando lobi ba Zimbabwe ba Nigeria ba nani ba biso so toza ba noir soki esimi ndoko na biso noir ça fait trop mal
Ça fait trop mal. Bah, Libye place Bazawana bino. Bazab African. You guys are African. Libyan people. You are African. Even though you are what skin, whatever thing, you are African. Bien sûr, Bazab Africain, mais comment beaucoup linga n'habite ba ONU wana, ba Monusco wana, n'habite ceux qui ba osala nini. Étudier la botolinga ata bangote, ba osala bangote pe loro mokote. Tout le monde est étudié na bangote. Tout le monde étudié na bangote parce que comment on peut s'en déjà kanda. Omoni Congo na biso wana. Tosambela nzamba sur ba konzamboka bo bozali bozolanda biso na miso parce qu'on a bi émission au monde entier botele mabosunga eloko elonga na Congo na biso pourquoi ka biso ka na Congo na biso tozala ka victime ya ba massacre tozala ka victime ya ba guerre victime kaka mais na pays mususu na ba France wana ce que eloko moko salami au monde tout le monde entier comme alerté pourquoi pas Congo na biso n'évitez ba mindele parce peut-être bazala racisme peut-être n'évitez. Voilà. Merci beaucoup Bibiche Mbombo et Congo Promo TV. Moi mot de la fin et puis message européen ça na bande ko nyon so africain tout tolobi non esclavagisme na Libye. Message européen c'est plus salutation. Yeah, merci beaucoup émission a suivi na Congo Promo quand bozo mon abiso a toi dit Congo Promo Congo France Congo Dialogue. Donc to boy biso ba journaliste vraiment to boy esclavagisme. On dit non à l'esclavagisme. To lingi ngote ba africain place bozali botelema hein botelema na ebiti na ba langue nyos bozoyo kanga botelema vraiment botelema tous à la uni to moni ba mindele lelo soko kuti na nzela ba obeta non na mona ngakundena non na mona te ba obeta mundele noir moko boy azo beta mundele na nzela ba nano sikolo mona te depuis na bota non attends la image mais soko obeta ba vidéo mingi ezalaka ba noir ne ba so maltraité pourquoi racisme tout ça complexé par rapport à mindele parce que biso nyos tout ça batou droit de l'homme exacto est-ce qu'il existe en tout cas non à l'esclavagisme to lingite ba libyen obeti tout comme Irak obeti biso peto beto monyo na nzela biso peto beti to obeta ka bon Congo place bozabino nyonso botelema parce que to lingate ke bandeko na biso bakufa kuna bateka ka bango bakuma ba marchandise non to linga bakuma ba marchandise te bango siko ba mongo na bana ba bénéficier trop de marchandises. Salutation vraiment, salutation à tout le monde. Là on peut sa salutation. C'est pour ma gambo et ça n'a pas si affecté ngai donc un grand merci à mon boss, à tous les fans sur Congo Promo TV. Voilà. Merci beaucoup Yannick. Oui, beza passi. To saliora parce que tika to sala parce que Média Afrique du Sud bisonde yoyo na ba collègue mususu na ba concert mususu o bazu peut-être temps ya na ba micro to lo bangote mais to linga to lo bela quand même yo message no pesa non l'esclavagisme ba leader ba pays nyonso na pour SADC to mona telo mo ba salate SADC. Donc merci beaucoup papa José Boloa biso ba journaliste ya Afrique du Sud to lobi non à l'esclavagisme na Libye to boy esclavagisme na Libye bino ba Libyen ba noir boza mindelete ba noir boza africain ça noir ba noir vous comprenez boza le côté to boy esclavagisme biso ba journaliste ya amboka o vraiment donc biso ba congolais partout to za tous arabo moko to za bomoko to soudé to za la ini sauf to za ini ne to za na makasi ya koleka to za vraiment ini pe. Voilà, Balibien. Il y a Balibien, ça vraiment belé na Congo, mais là on m'a ça maté tout le monde a baso teka batu, tout le monde a baso ça oyo. Congo ça mboke prière trop Yannick hein pour. Ma minute ça ma prière sous te. Ça pas to bonne mingi pour na mamba Congo wana. La minute peuple congolais tellement na Congo wana biso peso saisi ko beta to ko boma bango, to boma Balibien ba na zando wana. Oyo so ba zando wana tout surtout na vie que bato bano bazana bafana environ zando wana ba méchant mabe, botelema pour na Balibien ba teka biso na mboka na bango na mboka na biso baza l'aise boko tika biso te bango te va na mboka na biso ka bongo il s'agit ya banzete ko bamba bango donc en tout cas boinga kande matanga ko sala o meka ne bango ba sala ka kamunde na ba coin wana to kati bango mike to sala pa to tshaka donc makamukunu ya ko sambela nanu te bango bazo maltraiter biso kuna bazo sambela Congolais surtout bino bozala ba kinu wana bazebele bo moni e bo sali ba kamunde bo beti bango pe bango pe ba ko mona ba ko sentir bango mona ke na Congo pe bazo maltraiter ba Libyen bango pe ba ko tikati bon poto silisa tomo ke na mo nsuka message ni attend que ba omba média l'homme du média au samsala qui toko na Congo France Yannick Wenge to pesa na communauté internationale to monité na monika na ba Facebook abiso na mso ba noir non à l'esclavagisme je suis Libye tout ça to monyango pas ba mindelité mais ceux qui au monde en France na Belgique même ba noir
N'habitez à la complexe de Nini. Au moins, assez de changer, c'est venir, non, je suis Charlie. Mais bah, bon, ma noir, comité que je suis africain. Et ça complexe de Nini. Message européen, ça va communauté. On a besoin de la communauté congolais, bâtiment, ça va noir, en tout cas, tout ce complexe, autour la minute, que ceux qui sont France, aussi nos profils, Facebook, WhatsApp, France. Je suis français, je suis France. So li comme si moi Belgique tout le monde qui attends moi to ça na Belgique biso tout to remettre bango na bango donc to remettre drapeau à Belgique na ba Congolais ba noir mais tout ba noir bango beta ngo kara bango ba ki pa ngo te donc comme na bango biso to ko en tout cas to changer ba Congolais so ba tala monde entier on za partout ambassade de Libye za partout dans le monde Congolais manifester là c'est que loko ba ça la noir et ça bien été non on a en Nigeria à Zimbabwe à noir yo ça Congolais ça noir faut nous tout manifester que non loko bon ba ça là et ça malamu en tout cas biso so to ko ton likambo so to tikango solution mo ko so maté biso so ba Congolais partout autour dans le monde entier to ko ta makambo vraiment na bo pikiri ba okungu bonzo to nyoso communauté internationale apparemment des ba qui peut na bangote communauté internationale ba Monique ba Monusco ba ONI tout ça en tout cas communauté internationale na biso so ba elo ONI ba kota ka vraiment yo ba Congolais ba to na posa na bango lisusu te po na mona reloko ba sala na Congo te na minute ba mwezo le ka bango musala bango zapi bazo teka ba noir ba esclave na Libye communauté internationale musala bango nini wana bazo lo beloko te ba sala loko te siko finalement biso to sala nini pas la bango en tout cas to kata ka ba le wana po monsieur zapma en tout cas nazolela Bibiche droit de l'homme mezo mona la te droit de l'homme human rights au en anglais tout le monde en moté nos amis des occidentaux ba noirs baza frappé tout le monde en moté et puis message nous repère ça na ba congolais au biso to ba congolais parce que to ba congolais n'est-ce pas so ezima mumo na Europe mo biso nyonso komata te na chauru jo komate na France ku to komata te bi ba venir nyonso oluzi pe na profile o changer mais bande kono noir o bana makila oyo atoza oza mulubu oza na pembe mais oza ka noir atoza muyanje oza na poneza pe moza no ka noir nzambe ndakela biso bongo mais to changer ba profiter to vana biso pe ndiri lo oza na ngote to tana so ba théâtre to bi na musique de loko pe leki no pe bezo le kapeka ningwana mais ba sali ba lar na menanzo tabatu nzoto moko ba oteka $400 ba musu 300 ba discuter ya bana ba okita muke na $200 musuza 50 baza pena ba prix na bango bato apembe baza batali pena BBC boy donc ba place maintenant place donc ça pena prix na ça prix na ngai non ça fait très mal communauté internationale Dundu pas en a pris na ye Dundu pas en a pris na ye na habité comité international vraiment battre ma bataille la biso likambo ensemble na ba autorité na biso mboka battre ma bataille la makambo parce que boy to comme yo eloko na sur le batina ndenge ko sila et aussi la kaka boy ba osala pe loko moko te ça fait trop mal totelema biso nyonso totelema tosunga makambo oyo esila biso so ba noir kando lobi ba Zimbabwe ba Nigeria ba nani ba biso so toza ba noir soki esimi ndongo na biso noir ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Ba Libye place bazawana bino. Bazab African. You guys are African. Libyan people. You are African. Yeah. Even though you are what skin whatever thing. You are African. Bien sûr, bazab Africain. Mais comment boko linga na ebite ba ONU wana ba MONUSCO wana na ebite soki ba osala nini. Étudier na bato linga ata bango te ba osala bango pe eloko moko te. To mona étudier na bango te. To mona étudier na bango te parce que ngama maboy comment peut sanga déjà kanda. Omoni Congo na biso wana. Tosambela nzamba sur ba konza mboka bo bozali bozolanda biso na miso parce qu'on a bi émission au monde entier botele mabosunga eloko elonga na Congo na biso pourquoi ka biso ka na Congo na biso tozala ka victime ya ba massacre tozala ka victime ya ba guerre victime kaka mais na pays mususu na ba France wana ce que eloko moko salami au monde tout le monde entier comme alerté pourquoi pas Congo na biso n'ébité ba mindele parce peut-être bazala racisme peut-être n'ébité. Voilà. Merci beaucoup Bibiche Mbombo et Congo Promo TV. Moi mot de la fin et puis message non pèse na bande ko nyon so africain tout tolobi non esclavagisme en Libye. Message non repèse et puis salutation. Yeah, merci beaucoup émission a suivi na Congo Promo quand bozo mon abiso a toi dit Congo Promo Congo France Congo Dialogue. Donc to boy biso ba journaliste vraiment to boy esclavagisme. On dit non à l'esclavagisme. To linga ngote ba africain place bozali botelema hein botelema na ebiti na ba langue nyonso bozoyo kanga botelema vraiment botelema tous à la uni to moni ba mindele lelo soko kuti na nzela ba obeta non na mona nga mona te ba obeta mundele noir moko boy azo beta mundele na nzela ba nano sikolo mona te depuis na bota non attends na image mais
Ce qu'on dit dans la vidéo, c'est que les noirs ne sont maltraités. Pourquoi? Racisme, tout ça complexé par rapport à Mindele parce que bisognos tout ça bateau. Droit de l'homme, exact. Est-ce qu'il existe en tout cas, non à l'esclavagisme, to lingite, ba libyen. Au beti tout comme Irak, au beti biso peto beto monyo na zela biso peto beti to beta ka bon. Congo place bozabino nyonso. Botelema parce que to lingate ke bande na biso bakufa kuna bateka ka bango, bakuma ba marchandise. Non to linga bakuma ba marchandise te bango siko ba mongo na bana ba bénéficier. Trop de marchandises. Salutation. Salutation, vraiment, salutation à tout le monde. Là, on a vu sa salutation. C'est pour ma gamme, ça n'a pas si affecté. Donc, un grand merci à mon boss, à tous les fans sur Congo Promo TV. Voilà. Merci beaucoup, Yannick. Oui, mais ça passe. To saluera parce que tika to sala parce que Média Afrique du Sud bisonde yoyo na ba collègue mususu na ba concert mususu o ba zipa été temps ya na ba micro to lo bangote mais to linga to lo bela quand même yo message no pesa non l'esclavagisme ba leader ba pays nyonso na pour SADC to mona telo mo ba salate SADC. Donc merci beaucoup papa Josué Boloa biso ba journaliste ya Afrique du Sud to lobi non à l'esclavagisme na Libye to boy esclavagisme na Libye bino ba Libyen ba noir boza mindele te ba noir boza ba africain ça noir ba noir vous comprenez boza le côté to boy esclavagisme biso ba journaliste ya amboka o vraiment donc biso ba congolais partout to za bomoko to za bomoko to soudé to za la ini sauf to za ini ne to za na makasi ya koleka to za vraiment ini pe au monde libyen na Congo wana izala mama ile pour mission etala matina ba Congo bana botinda ta bana kuna ba panza soko boma kokata chezate tolingi to za moko ba congolais partout to za moko la pesi mambote na le boss José Didi Pumba na big manager Bookson Bukasa na pesi mbote mame Milinzemba motema tous pepele ya mbetolo o mbote na pesi bongo Hugh Clinton na pesi mbote donc quand vous me allez pour bande on a biso ba teka malwa esclave na mboka mwa et en Afrique oui biso rekota na Congo combien de fois oko simba ngata boete yala ko bamboka msubu do kanyo mtaboe ba désert ku mboka kutu ya moi nanu mboka kutu moi do kote do moi ya makasa dega mboka na ko kata na vélo do na vélo kasi mboka boloa siko ba congolais pata bino moko vamba ndeko na ba Congo kindo lukano ni na Libye kuna ata bino moko bolekisi pe Libye za mboka kende te Ndela poto te ndela okota Libye Algérie ba France ba mo bino Éthiopie. Oui, Éthiopie va congolais bazar. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Je suis presque à la fin. Grand merci à Seda Ituku. Wazena image. Je voulais recevoir Bakonwanini. Tokomina Suka, nous disons no. We say no to slavery, no to prostitution, no to slavery in Libya. We say no. We must stop this nonsense, all right? They are human beings like you. You are watching me all over the world. You're from Libya, you're from Algeria, wherever you are. Regardless of your skin, you are African. Please, we must stop this. We stand against, we are together, we are African. Imagine if they can do to your family. It doesn't matter the region. We must stop this. All of us, we say stop slavery, stop human trafficking, stop selling people. Stop it. You must stop it. We must stop it. This is nonsense, seriously. I'm Josué Bolo. I'm reporting live from Johannesburg. I say we must stop this nonsense right away. Otherwise, us, when we see Libyan people working in South Africa, we must deal with them. Or those who are in Congo, DRC, because I'm from Congo. Those who come from DRC, when we see somebody from Libya, deal with him. Go to the embassy. Shut this down. Salut mes frères et sœurs africains. C'est avec indignation que je vais joindre ma voix à travers toute l'Afrique, en ma qualité d'ambassadeur de la paix, pour condamner, dénoncer l'enfant des Noirs qui se passe en Libye. Je dis non à l'exploitation de l'homme par l'homme, non à l'esclavagisme et non au traitement inhumain des êtres vivants. C'est Werrason, ambassadeur.